Capage TV. Capage TV. Mobali akoki koboya mwasi na été na motif quelconque, sauf en cas d'infidélité. Okay. Infidélité, on est allé infidélité conjugale, c'est que adultère, bakangio à fragrance. Na kawana Bible pesinzela na mobali akoki koboya mwasi. Siko soto suis KO na Bible. Est-ce que ndeko Mike akangaka penier la fragrance na mobali mosusu pour divorcer à la consommer? Bato ebele ba telemela ki pe moto na Nzambe denile si par rapport ya ex ya papa na biso mai karambai bato ebele ba ki non le quoi za pasteur akoki ko vendre na kiti moko te na mwasi ex mwasi ya moninga ne atazali ex jamais moi ba discipline il faut ezalaka. Et deuxièmement mwasi oyo azali sous akomi divorcé, est-ce que akoki ko lengela pe réputation ya mobali na ye akala akoki ko lengela pe kokola ya bana na ye to ndenge nini bino bato église bo expliquer batu ndenge nini bazo kanisa ke soko yebani ndoko kota royaume ndé bato mona ke bon soki na star na yebani ndenge na kendaka na aéroport batanga na sala VIP na kokende be passeport mukolo moko bimi na bakolenga bakopesa nga visa wana eza na ba ambassade na ba aéroport mais royaume yoko influencer Nzambe na nini? Depuis quand un pasteur a vu comme commissionnaire et ya sœur na habité na Bible sur les Arabes? Et puis est-ce que Eza Makoki na un pasteur ndea balisa? Je ne pense pas. Je crois que na kati ya Bible moi si babala kae auprès ya ba parents na ye. Ceux qui ba parents ndé bazana pouvoir ya rolia dot ya robalisa moi na banga moi si. Pasteur esengala suka dans les cambotali bénédiction par la prière. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ouais. C'est que c'est le mariage bonheur ezala et l'engezala. Alors biloko simbaka libala wana ezana kimia ezala lengi ezala kitoko. Moi sina mobali bazana kimia dans le mariage parce que les autres sont na ba sérieux problème na kati banda kwa libala. Toleka kana ba venir mais so ba ebisio na kati ndako wana makambu couple wana zo vivre recomprendre te. Voilà pourquoi tout ça exhorté que eloko vandi saka ndako libala ezaka biloko mibale. C'est l'amour et la soumission. Tant moi si soumission ezali na ngambu pe mobali pour harmonie ezala ndako libala mobali pe fa linga moi si na ye. Amen. Mobali azo linga moi si na ye tazali ko péché. Azo telemela makomi ya Nzambe, azo telemela liloba Nzambe. Mobali sengela linga mwasi na ye. Mama, na ndako libala, so mobali lingi mwasi na ye. Mwasi pe à se soumettre et pas mobali. T'as la fondement ya ndako libala. Biloko wana mibale so rezate parce que ezana mibale bela valisa mwasi na ndako fantaisie. Ayoza mera pale yo vandaka, bolingo libanda. Kobima na mwasi libanda basi ya libanda nde bango bakokenda ba restaurant bango bakokende divertissement ailleurs mais moi ça ndako ya vanda ya c'est la gamme mobali 20h aye ba botisi bana non ça ce n'est pas l'amour. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible peu facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba
pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études. Donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre où eza na $1900 tosaleli ba dépenses nyonso ba démarche nyonso. Tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit. Famille d'accueil déjà tobanda yango kala. Tokoti siko na Chypre. Donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport to loger yo makambo nyonso. Bino ba étudiant, bino ba nyonso bo silisi bozui diplôme d'état année oyo. Et à ne pas oublier, bino bato boza difficulté à passeport. Tolobaki yango déjà depuis 2019. Donc il est possible na agence Eric Travel nyonso na ba cyber café Eric ozwa passeport ya nyongo. Au fouti $50 to sali au passeport ou etikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato bo reva ko beta développer. Donc boya déjà ko defa passeport pour profiter na ba offre oyo. Donc toza wana pona ko servir bino. Okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au +243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Capage Télévision, merci à tous nos annonceurs, merci à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il a permis encore une fois que nous soyons devant vous pour vous présenter cette émission, cette belle émission, grande émission, cette émission à caractère évangélique. Voilà. Merci à tous nos abonnés, merci à toutes les familles qui nous suivent. Les non-abonnés, abonnez-vous sur Capage Télévision. On a l'évangéliste Emmanuel Toumba. Papa la biso pasta. Bon, pasteur, moi avec évangéliste, n'a pas ma casquette nyonso et moi mon là ici parce que y'a mutoya ka enseigner biso Bible et puis makambo o nyonso etali libala. Donc avancer kaka na makambo nini oyo et ça la bakana kati ya libala ba
avantage na désavantage makambo eza vraiment ebele oyo papa Emmanuel ayeli biso na kati ya Capage Télévision nazobeta c'était toujours tozali na kati ya construction église ezosenga mai église ezosenga brique église ezosenga peinture toza vraiment na kati ya construire église ezali na Kingasani ya suka ba précision nyonso ye moko opesa biso pe na Capage Télévision toza na domaine ya bâtiment en tout cas toza na architecte na biso o azosala bandako kitoko bato bazali kolela na musika bandako bazotinda mbongo bandako ezomona na te vente achat construction pour contacter Capage Télévision vous on a déjà spot na biso ezoleka vraiment c'est du sérieux c'est vraiment du sérieux merci à tous nos partenaires vraiment bino de grâce na bino Kasi boutique batu nyonso balatsaranga batu nyonso bazananga Emily en Australie maman na bébé batu nyonso balinganga en tout cas to sangana to zala bomoko pour Capage Télévision et Kende Liboso. Bonjour et bienvenue papa. Oui bonjour c'est Cynthia. Bonne santé. Santé za madame vraiment bon retour. Merci. Outi du bec. Vraiment kola pambola bino mingi vraiment to banana on a le sambo et puis to kozonga po to banana sujet na biso Seigneur Jésus une fois de plus tozo peso merci pour accorder biso grâce ya kozala devant la multiple abonnés ya Capage TV. Amen. Vraiment tozo zele pas na ba surprise agréable lobo komeza liko na biso et émission o e bande de kino suka ozo contrôle nango. Amen. Libota no bazala béni bas l'édifier au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Merci papa. Tu continuer place au Tosuka qui mais tu revenir dans quelques actualités pour les autres la pena qui est makambo za la pena éclairci. Bah tu es belé va téléméla qui peut motolanzambe de Nilesi par rapport à ex. Il y a papa na bisomba et karambai ba tu belé ba ki non le quoi za pasteur qui ko vendre na kiti moko te na moi ex moi c'est à moninga ne atazali ex jamais moi ba discipline il faut ezalaka et deuxièmement moi si oyo azali sous a commis divorcé est-ce que akoki ko lengela pe réputation mobali na ye akala akoki ko lengela pe ko kola ya bana na ye to ndenge nini bino bato église bo expliquer ka batu ndenge nini. OK merci. Na domaine à Libala. Merci sœur Cynthia vraiment na yebisaka ba fidèle abonné à Capage TV na émission na biso oyo que juriste a talisaka biso droit azana ba principe azana ba article na ye bazana ba code na bango oyo ba exercer droit na bango ndenge moko pe pasteur toki ko ba alerte acte na stoko poser toza na code na biso c'est-à-dire que ça va verset biblique les écritures saintes au Seigneur total ça donc ba acte wana nyonso so to juango que dit la Bible na babilo ko wana nyonso na yebite nga na landite na zoka pe na cité broué za makasi le pasteur c'est comme si azoluka pe candidat na yebi so les vrai azoluka candidat ko bala notre sœur. Est-ce que d'abord il peut s'améliorer? Il peut s'améliorer, il est un candidat. Depuis quand un pasteur a vu comme commissionnaire, il y a sœur, il a habité dans la Bible sur les Arabes. Et puis est-ce que Eza Makoki n'a un pasteur Ndéabalissa? Je ne pense pas. Je crois que dans la Bible, moi si je suis auprès de mes parents. Ceux qui sont parents, des gens à pouvoir, il y a d'autres. Il y a Robalissa, moi, on a banga moi aussi. Pasteur, et c'est la souka, dans les cambotali bénédiction par la prière. Dengue, Nzamba Albaki na Bandeli, soyez féconds et multipliez-vous. Nzamba Pambolaki. Le long Nzambe, nase na moyo azombono na te, mais après ça, mandat na ye, et pas il n'a pas tei. Donc, pouvoir y a monté ezali, ko pambola ba marié. Les gens non qu'il y a d'autres. Toko balisa toko ça la commission il y a mariage je crois que au wana na Bible ezo vandate il y a mi balé ezali boye entre les deux c'est-à-dire le frère Mike na sœur Peniel baye ba kan faire ezali baye ba pe que ciel ezali c'est-à-dire le royaume de Dieu biso to sambelaka pour te côté dans le royaume parce que
na nyonso bato bakosala na mokili bayebaka jugement nzambe ezali Amen. bato oyo nzambe akojustifie bango parce que bazotambola na sanctification na obéissance ya parole bango bakokende na royaume baoyo bazotambola contrairement na parole de Dieu enfer ezali jugement nzambe eza vrai kaka ndenge nzambe alobaki que la lumière soit et la lumière fille lelo tozomona lumière soleil ezali koseleve na est bokende kosekouche na ouest eza kotalisa biso ke makambo ya nzambe eza vrai Amen. bato bazomona ngo lokola eza maseki mais eza vrai eza exhortation nga nayebi ke na bible Jésus-Christ batunaki question d'ailleurs oza chapitre oyo tokolobela yango likambo etali divorce batunaki question soki mobali akoki korépudie mwasi ndenge Moïse akomaki Jésus-Christ a répondre bapharisien ayebisi bango ke soki Moïse akomelaki bino ke mobali akoki korépudie mwasi mpe asali lettre ya divorce eza mpona direte ya mitema na bino mais au commencement ezalaki boye te ozomona bi au commencement ezalaki boye te mobali akoki koboya mwasi na ye te na motif quelconque sauf en cas d'infidélité. Okay. Infidélité, on est infidélité conjugale. C'est que adultère, bakangio à fragrance. Na kawana, Bible pesinzela, na mobali, akoki koboya mwasi. Si tu suis KO na Bible, est-ce que ndeko Mike akangaka penier la fragrance na mobali mosusu pour divorcer ça la consommer? Ce que zabongo azana droit ya osa divorce pe ya zo mwasi mosusu. Okay. Mais ce que zabongo te ayeba ke lien ya mariage ezali entre ye na peniel na ka o peniel asali adultère te. Okay. C'est que lien ya mariage eza bato bakosala bango babase na internet bato bakoloba na bango nyonso bazoloba ekochanger position ya nzambe te. Position ya nzambe tozwi bango na parole. Amen. Na makomi et centre. Osomona donc wana eza ka c'est que soki na ko exhorter le frère eza ke avanda atala loyenga batu te atala végétarien na yete hein ermoka mikita comme un frère ou eza racheté par le sang précieux de l'agneau hein atala foule atala multitude te a mizongisa ami mon en face na royaume est-ce que acte on a posé na kota royaume sœur Cynthia ba bazo kanisa ke soko yebani ndoko kota royaume hein nde bato mona ke bon soki na star na yebani ndenge na kendaka na aéroport ba tsanga na sala VIP na kokende be passeport mukolo moko bimi na ba kolenga ba kopesa nga visa wana eza na ba ambassade na ba aéroport mais royaume yoko influencer nzambe na nini nzambe aza créateur mutakeli yo nzambe yoko influencer na nini ko influencer batu na yo batu mais pas nzambe position les autres kala position ya parole. Okay. Osomona c'est que bandeko bene pas mizongisa na solo bango na esprit moko plein d'humilité avec amour affection na fingi mutute na tonner likola mutute na ça peut donner des leçons te seulement toujours respecter où est la parole de Dieu. Osomona a mizongisa tala koyebana na yete ata la succès mizongisa a mimona bena en face na parole. Si réellement la sœur a commetté un adultère parole ezali mais ce que ça la gangote lien ya mariage ezali na kopé sa verset moko rapidement Romains chapitre 7 Romains chapitre 7 balobi boy ignorez-vous frères car je parle à des gens qui connaissent la loi que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi de son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le lie à son mari. Donc, l'ibala est un lien. Ce qui partenaire m'a confité, lien mariage est un lien. Ok. Attends la mise à votre posade. Nous sommes au sala oyo. Na yebi cause oyo bande komi balena bakabwana elité. Mais Bible les autres les sanga que ce qui est que moi ça c'est adultère ça va à qui répudier mais ce qui est adultère exact
ba motif mususu et oui ko sala te divorce salam. OK. C'est que lié ya mariage ezali parce que bango mibale bazana bon moi. OK. Na qu'est-ce qu'on a ngambo ya ndeko mwasi. Ye oyo ba sele publicité. Que ya sana pour ça mobile. Ye pas ba que loi ezo kangaye. Parce que le frère nano akufite. Azana bon moi. Bazon c'est dot. Lola bazon za dot etali nzambe te ko changer position nzambe te. OK. Nzambe azomona mukolo yo son serviteur asambela rapona bango. Nde mukolo wana parce que na Bible ezali ke oyo bokangi na se likolo kangi. Donc mukolo kanga makanzamba sa kanga. Boso bofungoli na se. C'est que likolo pe fungoli. Nani afungoli? Est-ce que ça pasteur asambela ki bango nda fungoli? C'est ça le problème. Nzamba zotala moto ya pesi manda. Osomona lié ya mariage ezali. Babiloko wana tu bazosala eza baloyenge. Nzambe asa na position ya parole. OK. Donc côté moi si ya ngwana iba ki asa femme mariée. Donc ba position de mère bochela biso na ba mariage. Mais c'est sacré. OK. Pourquoi ce moto azaka agité ce qui pasteur a bina opamba liba na bina pourquoi me azaka agité? C'est que na conscience a yebi ke et ça sacré. Et bon coutume kasi. Olobi? Coutumier. Coutume ezali processus. OK. Omoni coutume ezali processus. Ba coutume kasi. Ba sala religieuté. Oh basuka la coutume ce qui par ignorance. Basuka kiwana likambo ezate lelo bakoki kobenga pasteur même na ndako asambeli pona bango. OK. Bosomona problème ezali eza ya fête teza basambela nde likolo na bino. OK. Alors côté serre nde nazali kolobaka yebaka ke makambo nyonso baosala likolo na ye wana azali mwasi ya libala. Aza mwasi ya libala lié ya mariage ti lelo ezali. Et puis le moko bato bazobosana Luc chapitre 16 verset 18 dans la verset oh est très puissant. Bato musu ba ko kamwe loko yo. Luc chapitre 16 verset 18 et le Bible. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet adultère. Donc so boy mwasi na yo mutu nyonso awa tangai pasteur so na boy mwasi na ngala na bali mwasi mususu na komi adultère na miso nzambe. Oza musicien, moi si là mususu boza na problème que moi ça sundola que na maladie, to problème mon son pas. Maman, wana ko bitu musamato yango to eko. Otiki moi si mon côté mususu oyo bala pe religieusement mususu. Na lobi ke mobali ya koboya mwasi sauf en cas d'adultère. O azalaki impoli o abanga kanga te wana boko vanda boko yokana ekokite emema mino na divorce mais que très clair quiconque donc awa mutu nyonso eza la président de la république donc awa mutu nyonso oza député sénateur tout quiconque répudie sa femme et en épouse. C'est que madame Ngoutou boya obala te. Mais ce que boy moi si en épouse une autre commet adultère. Et quiconque Landa Sigo partout très bien. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet adultère. C'est que mobali oboyi mwasi, oki obali mwasi mususu o commettre adultère. Moto nyonso pe oya kobala. Mwasi o baboyi na libala. Et ça lokola peniel te, mobali no so bala ye. Mobali no so bala ye. Ndenge baso ba ke oya za na mbongo na ya. Yango na bisi bino verso na Luc chapitre 16 verset 18. Mbonto no so bala ye a commettre adultère. Donc innocent bateau yoko ya wana. Oyo kuta na libabe, so balié au commettre adultère. Pourquoi? Parce que azana lien ya mariage. Bon kabwana déjà papa. Bangonde bakabwani. Ah mokili na ndenga mokili. Bangonde bakabwani. OK, spirituellement bazalika. Kozo bakabwaneli ezovanda te na Bible. OK. Et pas nzambe lien ya mariage ezali parce que au moins que moko na bango kufa. Soki akufite, au moins quand on dit mara na bala ozo mikotisa
La charge. Na kati ya boloko. Ok. Eza lokolo me koti na arche à Noé. Soko so koti Noé a kangi. Na ye moko Noé ko fungula su arche te. Ok. Ti mukolo mbule kosila. Il faut faire très attention to kontra na kati ya maba. Yango ni apôtre Paul de pesa toli abi ah. Pour na ngala pesa bino toli bo balate. Oyo akobala ye baka koti déjà na tribulation, na kati ya minyoko. Donc dans le mariage, il faut qu'on supporte ba coup. D'ailleurs, makambo to ko ba na émission le londe angwana. To kota directement papa. OK. C'est-à-dire sœur Cynthia, dans un contexte to comme si on a toi conjugal ndako ya libala. Ndako ya libala. Tous on a nzembo sœur na biso. Jeanne Witaba. Voilà. Tous a nzembo maman Jeanne et puis tous on a sima pour te continuer. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus. Même dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même dans ma souffrance, tu es toujours avec moi. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Quand tu fermes le ciel, ne veux pas dire que tu l'abandonnes. Quand tout devient noir, ne veux pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Tes compassions ne sont pas épuisées. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Merci en tout cas pour la nzembo la biso ya maman Jeanne pour se procurer CD wana, ils sont déjà sur le marché et tout. Papa l'église peut battre ka nzembo na ba CD. OK, je crois que Sœur Jeanne a Roleka au sein de émission, azana concert. Ouais, showbiz. Et comme on a chez Temba. Ah, ok. Et comme on a chez Temba, parce que c'est comme si la showbiz, bah, contrat et vendent bien. C'est comme on a chez Temba, ce qui n'a mis qu'au cité. Et vous en a mois de décembre. Ok. Et c'est que vous en a mois d'août, mais ma campagne va Covid, va confinement, mais rataki, et ça en a mois de décembre. Si tout va bien, je crois que vous allez le 25 décembre. L'église, c'est ça, moi, rappelle pour la bâtonne, et puis va participer à la contribution à chaque parcelle. Église, c'est ça, na Souka, avenue Koli, numéro 7. Ok. Juste en face, na arrêt Ndolo, au moment où on a temple Moko, et ça, on a tol nangweza rouge, non, il y a boulevard Lumumba, ndesika tozali. Vraiment, bon, frère, on a bino, et que vous allez bienvenue. Construction ezali, tout ça, on a problème, il y a chaque parcelle, tout ça, on a problème, il y a ma chaise. Vraiment, dans le sambo, on a une église, ils ont comme à monnaie. Celui de l'eau, ma parcelle, ils ont été pour un sentiment, ils ont dit que pour battre, comme qu'on vend dans la balabala à l'État. Battre, comme qu'on vend dans la balabala à l'État, c'est que les autres privés, passant liberté dans bango. Les gens disent là, bango, c'est un peu cas. Tant que les autres vendent dans les églises, il faut te passer exemple. Alors, si on vend ça dans la balabala, passant, les autres privés, bango, la liberté, ils ont mal monté. Montrons sur la souffrance pour tout sombre à l'oupango. Tous les balabala. Merci papa. Tu continues la sujet. Oui, tu continues à la toi conjugale. Ndaku Yalibala. Sœur Cynthia, tu as le babo. Matthieu chapitre 5, je crois. Jésus a dit que chrétien bazali mungu ya mokili. Je crois que Motonio soit sous régime. Bilo connaissons ba pekisi ba cha mungu à cause de la difficulté. Avant ka biloko goûter c'est lingo ba ke mungwa musala ngeza ko cha saveur na biloko c'est que tango bazo benga so dozali mungwa ya mokili biso ba chrétien c'est que biso pe to chaka guna mokili amen soki to zate mokili ko za lengite mokili ze lengi po biso ba chrétien to za na mokili to mona na ba yuma pa batu ba mbendre na lo bangata na ndenga ba kinois toza ba mbendre ba yuma moko ba kuma osambela likambo ezate mais tozocha elengi na mokili mutu musa ba na ndenge nini parabole ya ivre na bleu na même champ ba yekoli ba remarquer que
bleu na ivre ezaki sika moko basengi maître mais ennemi aye aseme ivre to longola habité soki bomengi kolongola ivre de père pe boko déraciner bleu botika école ensemble na temps ya moisson nde boko ba kolongola les bleus azobenga ba bleu ezali ba fils ya royaume c'est que les fils du royaume ce sont les chrétiens le champ c'est le monde c'est que na biso ba chrétien na ba pagano toze sika moko c'est que moyen ba arracher ivre ba méchant ezate à cause ya bleu na kati ya champ c'est que ceux qui les méchants le païen bazo vivre et ça parce que ba chrétien bazo na sia mokili mais mokola moisson tango enlèvement il y a église et ko salama le monde est qu'on a jugé. Ce qui nous a tardé pour frapper le monde, c'est parce que banane bazanan, ba image de belé. Nous avons quoi frapper Sodome et Gomorrhe aussi longtemps Lot et sa famille bazaki na Sodome. Et c'est maintenant Lot abima nde nous avons frappé Sodome et Gomorrhe. Ndenge moko pe na temps ya Noé, mbule quoi koyate aussi longtemps Noé na na côté na architecte. Et c'est Noé et sa famille ba kota na arche ndembula et yakoboma bato ndenye moko la famille chrétienne le quoi tozali na sur la terre moyen nzamba frappé mokelezate donc na ngaka natali sake bato ba minimiser bisote parce que le toza sujet à mokeri soko zo sambela donc oza muto sangitina oza muto apasi tout ça non mokili ezo batelama pour les chrétiens, mais na kati yote papa tu as point qu'à place là pour revenir ndenge lobi likambo ko tchola mais bazo comparer mingi ba pasteur o ya Afrique na ba pasteur ya poto balobi lokola poto nzale za remonter ya ngwana ba pasteur ba te aka religion ndenge mususu bino pe a lokola pas ezali bo comment ke pe na théorie ndenge mususu non vrai ou faux nasa conscient na forme évangile ndenge zo beta manaki neza bongote na lo barata on soki ba vrai baza quelque part ba faux bazali soki bomoni ba faux quelque part ba vrai bazali osomona o détecter muto wana aza faux serviteur parce qu'on dit que vrai serviteur aza soki vrai serviteur azala kité onga koyeba te évangile eza moko les salis vient de Dieu évangile outi na potote maman mouton kosote na poto il y a des sérieux problèmes. Ndenge to le canon émission tango le kisangwa do benganga. Ouais. Londres ko benga Allemagne ko benga. Na za ba de se ba benganga ndeka to le canon émission bona futele loyer na Londres. Papa nazo souffrir kalate ba ko benga nanga. Ni ko ba ke ba souffrir. Et ça peut na moto moko azana Afrique azo vivre mieux que azana Europe. Nzambe Europe est un paradis. On a besoin de insister. Ceux qui m'ont dit que Europe est un paradis à Longola. Même les États-Unis, ils ont paradis. Cancer ezali, accident ezali, maladie ezali. Bis aux ana serre moko une courte maladie. Koloka pesa. Ezali. Baba memi on kuna bambasu. Il y a des sorciers américains, azakout africains te, peu blanc. Même manger sa sorcellerie. Occultisme et sa sorcellerie. Mais il y a bon à rouler à batouté, il y a autant mboka. Non, c'est faux. Bakufa kana poto, bakufa kana bakufa kana sorcellerie ezali. OK. Yo tala na neni na chaîne sci-fi. Otala ba film magique ezala wana. C'est ça. Yo ka di film ba concevoir en elle. Et ça, c'est la réalité. Et ça, c'est ce qu'on a vu sur le théâtre. C'est le théâtre na fait la société. C'est fait réel. C'est fait réel. N'est-ce pas sci-fi wana, biloko ba lexaka wana. Et ça, c'est réel. C'est noir. Non, ce sont des blancs. Tout ça, tout ce qui est lingi, tout kalilo banzambe, kalilo banzambe zamonko, et ça pour na batu nyonso, et ça pour na race nyonso. Ndeto yebi ke ba faussaire bazali mais ba serviteur ya solopé bazali. Amen. Alors si on continue na cadre maintenant ya mariage tunga total saké ba balani o bazali ba Kristo et sengeli bazala pe mungwa ya mabala na sela moi. Amen. Donc na quartier au Vandi na lupango au Vandi et sengeli
bato ba kozwa nde toli ya libala na evangeli ya mobali na frère rapidement mpona kotalisa ke mama fondement to socle ya mariage ezala mpenza un mariage oyo bonheur eza na kati nango le meilleur eza na kati nango mobali bena vivre obike liloba nzambe elobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est que sengeli mariage bonheur ezala elenge ezala alors biloko esimbaka libala wana eza na kimia ezala elengi ezala kitoko mwasi na mobali baza na kimia dans le mariage parce que lelo tozala na basérieux problème na kati ya bandako ya libala tolekaka na baveni me so bayebisi yo na kati ya ndako wana makambo couple wana ezovivre ocomprendre te voilà pourquoi tozo exhorté ke eloko evandisaka ndako ya libala ezaka biloko mibale c'est l'amour et la soumission. Ok, bon dialogue. L'amour c'est l'homme. Ok. La soumission c'est la femme. Totangi yango. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Nabandi na verset 24. Même 22. Babiboé. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est que pour libala ezala kitoko, tala fondement et loko evande de sa libala ezali moi ça la soumise et pas ya mobali. Pe ba placer mobali ezali chef ya mwasi. Maman, et loko no liboso yangwana lelo Sœur Cynthia nanda ko libala alinga komisa mobali na ye master na ye. Déjà na Bible rosimbate balobi que le mari est le chef. Mais bon deni balobana libala camarade no eza mobali na ye. Balobaka. Biso to ba makambo Bible, biso to so ba makambo balobaka te. Toza neti na capacité via. Toza na capacité. Na za chef. Ngai. Cynthia, soka zo pesa ba ordre. Joe Mystique à Rolandat, grâce à Rolandat. Quand si on a quoi que le mari est le chef. C'est que Moutako c'est ba ordre. Nanda quoi libala. Mobali. Et ça mobali. Moi si a exécuté. Moi ça la soumise. Au moins que le bébé ça libala les ali. Tant moi ça zolinga c'est égalé. Na mobali. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur. Mondialisation beaucoup de ça on a makambo nzambe te. Et bébé ici. Ezo eko bebisa yo za na se ya mobali so kapesi ordre tala $500 otozi futela bana classe oyo tia provision oyo sala boy maman otosi mais mobali faut azali boma pour brutaliser yo pour manquer yo pour kangelo kanda il faut mobali wana c'est que mutu nezo simbate mais so kapesi ordre yo tosité mbongo Minerva leke pa na bino akuti mbonga Minerva la bana olati chaussure osombi yango chaussure Minerva la bana kuna ote na somba yango chaussure tout ça déjà tant soumission zate tant mobala osilika beaucoup ici des ordres na kati ya ndako et puis si ka diable ayaka ko profiter tant mobali na mwasi ezo simbate donc ma sœur ozo landanga na ngina taliso que so kaka na penser na yo ozu que mobali za chef nanga akopesa nga ba ordre déjà bandi ko bongisa libala. Amen. Manque ya soumission et bebisaka libala. Na continuer. Abi hors de même que l'église est soumise à Christ. C'est que l'église a sa rappel soumise et pas à Christ. Amen. Ba ordre au Christ a so pesa église sengeli et se soumettre nango. Ya ramoni église sengeli se soumettre na parole de Dieu. Pasteur ako koma yanke église té. Akoma kotambu se église na ba penser na ye. Église a rendu moi si à Christ, a moi si à pasteur té. Pasteur a le rôle là, moi a le roi domestique. Patron mon azali, a nanda kuna na moi si na ye. Pasteur a le roi domestique. Donc na domestique na moi si baso tout ça ordre ya patron. Bonjour mon maman. To continuer rapidement pour na moni ngonge sali penda ko kende. Les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses.
mobali pas comme on est à bongoté, mobali pas comme on est là bongoté. Te, balobi osa la soumise en toutes choses. Servir mobali na table, tout ça. Servir mobali na douche, tout ça. Servir mobali même na mbetu, tout ça. Parce que nous autres na yo, selon la Bible ezali, aux en autorité likolo na ngote, mais c'est les maris. Nous autres na ya moi c'est ya mobali. To continuer. Alors Biboui. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré le même pour elle. Nangambu pe ya mobali. Tangu mwasi soumission ezali, nangambu pe ya mobali pour harmonie. Ezalanda kwa libala, mobali pe fa linga mwasi na ye. Amen. Mobali azo linga mwasi na ye tazali ko péché. Azo telemela makomi ya nzambe, azo telemela liloba nzambe. Mobali sengela linga mwasi na ye. Mama, nanda kwa libala, so mobala lingi mwasi na ye. Mwasi pe a se soumettre et pas mobali. Tala fondement yanda kwa libala. Biloko wana mibale so rezate parce que ezana mibale bela vandisa mwasi na nda ku fantaisie. Ayoza mera pale yo vandaka, bolingo libanda. Kobima na mwasi libanda basi ya libanda nde bango bakokende ba restaurant bango bakokende divertissement ailleurs mais moi ça ndako ya vanda ya c'est la rame mobali 20h aye ba botisi bana non ça ce n'est pas l'amour on va comprendre ngo awa na verset 28 c'est ainsi que les maris doivent et ça devoir et ça gracité c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Amen. Comme leur propre corps. Donc, ça m'a dit que milingi, ma boire au linga moi sinaï. L'amour et l'esprit. Toko palpango boité, mais dis-moi toko monango par les œuvres. OK. Que ya solo mobali au linga moi sinaï. Aujourd'hui mobali yeso sira kitoko. Veste kitoko ba mower bena vandisi chemise a vandisi. Mais autant la moisi. Azo sangelo kwa kolata. Incompatibilité. Moi et moi si à ça ta route ensemble na mobali na yezalité. Et ça manque d'amour. Mama tala, on comprend dans c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. C'est que si on lingi moi si na yo, c'est comme lingi. Amen. Si on lingi moi si na yo te, o mi lingi pete. Yo ka siko ko aimer zanini. A expliquant car jamais personne n'a haï sa propre chair. Moto moko na yi na nzoto na ye moko te. C'est que le gars moi ça ça quoi, bazo comparer moi si azala kwa nzoto mobali lokola yona no yina nzoto note oko yina pe mwasi na yote parce que haine est à contraire il y a amour ce qu'on lingi mwasi na yote c'est ko yina kae mais pourquoi balaki alobi mais elle a nourri et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Amen. Donc soko lingi mwasi waza nzoto aza kwa nzoto na yo moko soko lingi ye babi ko liesa ye pe okozwa soin na ye aseke na comprendre que amour ezali ko leisa pe kozwa soin ya mwasi na yo. Amen. Mobali azolatsa mwasi na ye te azozwa soin ya mwasi na ye te azo nourrir ye te c'est que azozwa ye en charge te c'est ka lingi ye te verset ezali pour compléter. Na Genèse et l'obiete ba posa ya mwasi et comme maman et pas mobali na ye. Amen. Vraiment s'il vous plaît peut-être terme ko choqué mais na ça une vérité na détestaka ba irresponsable des hommes irresponsables. Oh na langage ya ba quinois bazo benga ba Mario bazo ba irresponsable. OK nous côté la mwasi libala. Et puis, ma frère, vous avez une intention, à moi, si vous avez un bongo, pour avoir une charge. Mais vous êtes féminin. Vous avez renversé l'ordre de l'éternel. Pour ça, moi, si mon bali, n'aime maka. Si mon bali, yangwana. On l'a ici, moi, si. On l'a ici, moi, si. Vous avez sepelé ça, moi, si. Vous avez soigné. Quand vous avez posé l'acte, c'est ça l'amour. Amour, et ça, je t'aime,
Oui, je t'aime, parce que moi, si peu, alingramo maloba et tendresse. Wanape, ça fait partie amour. Chérie, je t'aime. Moi, ça, les maloba qui est au côté. Chérie, je t'aime. Et bien, je le paye à moi aussi. Parce que ça, me dit, yo, nyama yo. Non. Maman, nabana, no benge nyama. Non, 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 non. Il faut que tu aies sabena que olingi moi si. Moi si ben na tournaye, aza la soumise et pas mon balinaye. Pour moi, ils comparer toujours Christ l'église. Na église. Nenye mobali na moi si. Maman, oyebi que Christ a lingi biso quand. Écriture dit que yene mdalinga biso le premier. A lingi biso tango ni tango toza na mabe. Tango toza ba pécheur. Christ a lingi biso. Pe aye a se livrer lui-même pour racheter biso toko kananaye. C'est ça l'amour. Si vous pouvez comparer mobali na Christ. Amour et yebanaka pe. Tango muto aza faible. Tango muto aza na souffrance. Olingaka mwasi na yote. Tango matame eza kitoko. Bayebaka pe bolingo. Moi ça na mbete hôpital. Moi ça na passe. Moi si azui matanga. Et si on a ce kota ngwana moi si abeli. Même si on a commis liboma. Tikana bakisela yo. Moi ça koki ko arriver par ça l'adultère. Bien que Bible lobby sauf en cas. Mais le pardon c'est une puissance qui libère. Amen. Parce que babi amour et quoi yakanyonso, amour et pardon yakanyonso. Amen. Ce qui bolingo eza. Même si na niveau wana, oki ko pardonner. Amen. C'est ça là, amour eza ba acte. Amour eza ba acte. Amour eza raté na tango esengo. Christ a lingi biso eza te tango tozali sans péché. Non. Même na péché na biso, Christ a tali sa amour na ye, aya se livrer. Ndenge pe mobali esengeli même na faiblesse ya moi, c'est parce que Pierre azali ko exhorter biso que moi si azali sexe moko très faible. Moi ça fragile. Voilà pourquoi nous avons exhorté ma frère ko lingate. Donc yo ko zelaté que beaucoup tika ko raisonner ndenge moko na moi si. Moi ça a toujours faible. Yo mobali na tour na yo la qui c'est amour. Supporter faiblesse à moi si. Ce qu'on supporter faiblesse à moi si, au moment que nanda kwa libala. Beaucoup vanda malam. Amen. Mais ce qu'on a que moi ça raisonner n'engue moko na yo. Et si que siko yo et vanda ko simbate. Vraiment. Donc et le côté on a qui toya to meka koloba yangwana. Merci. Ma habité ce qui toki ko continuer ou bien partir tikali pour le prochainement. Voilà. Toki o les 40 minutes. Il ne faut pas faire de peine de bien si tu es débordé et ça ne pas si pour la bateau il faut pas émission ça vraiment très très calibré et l'Iloba Souka pour nous clôturer émission bon l'Iloba Souka adresse église pour numéro de adresse église Kingasani Asuka avenue Nkoli numéro 7 assemblée des saints biso doza assemblée des saints Yakawana à partir mardi, mercredi, jeudi, à 16h30, l'équipe de M. Bande. Dimanche, nous avons à 8h, juste. Ndemikonabiso, il y a le Sambangwana. Numéro, frère Grasse à Rochela Binouango. Mais bon, ça n'a qu'à te. Bamakambo, Pobo Landango, Matéa, Dio de la chair, au Betikaka, pasteur Emmanuel Tumba TV. Pasteur Anakata Yango. Pasteur Emmanuel Tumba TV au s'abonner neti soki bolande émission na bike belé boko sepela ngana lingi amen na yo limango na ko apuyaka au s'abonner kaka donc amen no ngwana kudu j'aime na ona lingi pe kaka au s'abonner mutono so lingi émission oyo émission est touché yo na sengi na yo au s'abonner donc vous s'abonner massivement pasteur Emmanuel Tumba TV pasteur on katangwa ka past au s'abonner vraiment. Une fois de plus, Kolo Apambola Bino, Apambola P, c'est Cynthia. Apambola P, Yomotolanzambe, merci la grâce Matelo derrière la caméra.
merci na baonyo so balandi biso en tout cas liloba ya nzambe yango oyo toyeli bino oyo aza na mato ya koyoka ayoka bobenga mosali na nzambe akozala vraiment dispo mpona korépondre na baquestion mosusu oyo alobi awa te aza vraiment wana ouvert mpona bino en tout cas bosabone boaime bopartage baémission na biso boke mpe na page na ye Pasteur Emmanuel TV bokozwa ye bosabone mpe et osala vraiment bien. Merci, bye, à la prochaine. Papa, emela barwaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote kopola nango, zote kopima bakusu, zote kozonga mabele loko pamba. Arrivage lié. Maman zala bopeto mwana pe azala na bopeto na ye. Tout eza 2021 ba âge nyonso na marque lié. Ba basket, ba sandal, les zéro aki. Kosala na lombangu boya awa na marque nyonso ezali. Maman bomisa bana oya ngonde lokasi ya parents. Manque elilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Papa, emela barwaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote kopola nango, zote kopima bakusu, zote kozonga mabele loko pamba. Capage TV. Capage TV.